Nzambe nokisa mvula ya malasi esukola mitema ya bamure desi batika kolela lela batika kolela lela nanimi nanyokwama Willy Musheni nanimi nanyokwama Sania yokalo yembo ya banjelu bakoyembe la yo chéri nakoya un jour etolobela motema nanga eza bashoka bolingo okomi kosalela nga enzombo okompani magene tina sobuwaka kasi na oyemba Mbote mingi balandi émission Kin sur Kin Ozaka présentée par la Gloria Nyembo la Catalea. La chaîne Abino MLTV1.com. Chaîne nous allons wana kapona ko pesa bino ba actualité ou eza vrai. Ko sala ba recherche ko koyeba nini ba fan bazoluka ba yeba vraiment. Lelo na memeli bino Obama. Obama to mekano ko solo mukina Obama to yeba mouvement zo ke ndenge nini Obama zo tambola ndenge nini vraiment. Vous allez brancher ce côté, vous allez de citer. Na vous allez vous abonner plus, vous abonner massivement na chaîne Abino MLTV1.com. Pour la repère, ça va chance ya Romona na Ramona na merci. Bonjour Obama. Bonjour Gloria. Bonne santé. Santé qui te content pour la parler. Pour senga surprise amukaka. Pour bimelinga. Vraiment. Mobala li dodo yala la raté. Taka bengira papa ozawapi. Trabira tena sana ndaku mbala moko. Ni solo sinite papa na sana kwe. Na kamwe kutunga na la boula yeti ba 15 dollars moni pendake. Musale zo sala madoki. Santé kitoko à l'aise. Vraiment quand tu le bara micro na bisa za kana ba ne. J'ai comme que ça les maraté on a vraiment na si ma caméra na pour na bino quoi pour biso tozala na service na bino service à ba fan boni mouvement mouvement kitoko pepele la PCP moto na leader nanga ya bulimbi ya kubia rotumba donc ta PCP biso mikolo ba chance talaraka nzemba mubimba la ebite donc faut parking etondara pocho ya te senga musique faut kendera bon nzembo abe ba mafolo mususu e ba samaraka. Comment sont les musiciens ou la clé? J'ai comme baby makambo te relaxa clé te ba misusu pe a l'écran à la gisipe clé à vélo ya ba moto ya ba wewa mususu pe clé pe anda ko nenga kindubili katanza me déjà sali déjà ki grâce longo ye déjà belé moni misusu mona ba okese balega TV obi ke le côté comme makasi au moins maintenant que clé ya moto sur la cambo au moins na nzela bo mona peto au moins musuna ko buka mo makolo juana na tsiri na bitana tato ko le clé gasi na mone makolo soki mambangu na kangile frère na tali ka bitela bo wana nya atala ko mo bo ya collègue le biso mo po j'ai rigolé que ça va me l'loup en tout cas. Bon, il faut répondre à répétition déjà. Ouais, répétition pendant qui tu bandes de répétition pour ceux qui ont jeudi au tous les cas. Répétition chaud, toi qui as problème à mon éclairage en boucat. Tu voté président Obima, déjà président Bimi et tu as dit Evanda. Evanda pour quand la minute TP, tout ça dans 10 qui a mis sur le Bima. Faut lancer déjà générique. On va bien la commencer 5h30. Donc il peut totalitaire et belé babeti banza depuis la mutu teti moni mama mboka oza mboka Congo mama na ba yaya na ba papa mnyoso la posa ke to sala bien mnyoso mutu nezala mama politique so yo to ngobwa ke lo se ko la susa mboka te po muto yo kwa sate pour mikolo nyos ya actualité ya nanga mikolo sike ko makama seko siko lobinini siko yo bogati siko bama so ya bulema ba générique ba yo ka bien te atala boki makasi ndenge nini patu tulo ngaka seko lobinini nanga salini yango senge na gima solo penda et si là tant so ya mutu to sepela pour ça sikabimi
Donc ton plaisir bima déjà donc ça dit que mutu toi les sengo. Il y a plein. Bon, tout le monde lelo Obama a organisé Obama mutuka Obama a vraiment bien to koloba. Hein ça dit quoi? Kana ndengo umeli na kati ya orchestre na président Kabose to ndengeni. Wa mon ibe patience la vie kotaka. Au monde. Patience kotaka pe donc musique ndenge zaboye. Musique ne ba fene ba kochaka biso. Holanda. Ata fena ngabulema speaker te petit na betra bing star. Na kena mikili ba Paris as na tamona mutuka te. Osati ba succès boke na mikili e ba ay anti-choc osatique systématique tanga ye wenge simi makambu et pesa meli c'est lo parce que la soki taya retravailler pe na passage des awana za fait na biso ngala boki déjà on a déjà 6e générique langa obligé na nga normalement faut la faire qu'il est parce que yo ye bila betra babilo ke ratarate depuis bilo ka bomba to beta lengo ya bulembi yo ozalo koso omoni osoko koli okosala sombo dans message konta tu es là bas sakalara tu es à Golembola tu es là bas bouka métro tu es là bas papa donc sur enfant ni dans escala siloga les lots secrétaires obligé donc parce que combien des années na orchestre donc déjà minicho déjà de 7 ans déjà 7 ans donc Kotara déjà donc là-bas 2013 t'as tombé petit boulot à Boma 2013 donc 7 ans déjà 7 ans 6 ans encore 7 ans déjà ça dit déjà que ça déjà il y a un droit déjà à l'orchestre il y a qu'il y a boulé m'a pèse un chef d'orchestre pour m'a pèse un chef moi c'est un problème est nini l'orchestre t'aurait le belé ce qu'on fait parce qu'on va soldat va pilier comment bah on pèse un chef c'est pasébio te relève la misère boy bahébio te ce qu'on Obama c'est soldat bah la misère c'est Obama na yé parce que na yé bah quand ça la marque déposée et mon chef t'as président talité Obama fait comme chef d'orchestre. Quand ça fait là comme chef d'orchestre, c'est pas chef fait bazala kawana. C'est quand Obama yebo ça tire pas sur le vent. Il bien que le cabanon. Il y a Rosarana tête là bas qui les lots assis là qui les lots. L'animation, l'orchestre dans la minicho, Jericho Betox c'est ebi. C'est une discipline dans l'orchestre. Donc j'écoute ça dit. Yo si qu'on a collègue na longwana na za titulaire. Wa ngala za yandwa. Moteka yaka kutanga paquet tikinga omona teki oh kazala bikela sa ya ndwa ayaka kutanga paquet atikinga et on les a titulaire Obama omona kelelo sur la zima omona boko chef d'orchestre fier hein et on a trop sire comme benga ya ndwa kasi ya ndwa kasi ba ngo ba le côté te basala bangwe loko moni biloko mususu tokena ba Kenyans ba Luanda tato ya bo vitesse ya ndenge moko te li solo pe ya ndenge moko te tokozala bana papa moko mususu robima za ndoki mususu pa kozala pasteur mususu pa mutakuluna na ndako mutala marque déposé na ye tu l'as pensé à qui ça Obama c'est polémique merci Obama tout le belano mke orchestre nini album na bino sikabozo bimisa 5h30 ouais générique à 5h30 to moni président Kabosa pesi album ça matraque apesi faveur na ba musicien tout ba musicien na ye apesi bango banze moko est-ce que kobeta ouais yango le leader akoloba kasi kamotoloba yango nati Holanda nikamotoloba yango na neti ngala tsenze mulanga nsemulanga sapona nga Obama la bike nsemulanga kebeta taketa sa soda butu moi na na écran na kovanda na bunde na nsemulanga eloko boma bayaya bapeso nzembo ndepo salo bashuro na rep ate ya biso wana abete bapeso nzembo fana ndako leno mikila na madesu ozela succès la ndako ola na soko la linga bongo te ma chérie Kobetor so basa wana papa boka ngo kotoyo esenga fonga mona la na ba register fo ba betaka nzemulanga fola le gaba mission trop fola sala la marketing ya nzemulanga na carrière lelo to yebeza président ka o apesa ba mission ni chance pe banzembe beti makasi era fa hein ah brigade hein ah bite so ebino pe bete to banga po lelo comment so ba peso nzembu préparer déjà
so za na guate oza na losambo oyo déjà préparer nyonso wana te nga na nyonso mikolo babenganga diable de Tasmanie diable de Tasmanie na biso ke ba comprendre na moni van zembo ya 5h30 générique ba comprendre siko ke makambo wana komona te nga nazala ki bonzambe biso tabana notre père kanyoso kasi kakisi na ba gwa ebele ba spirine zala ba ibikapi te nga na ki bonzambe moni kisi nzamba zale kinyoso osimba pe kisi to beti plan pe simbite Olanda on comprend donc qui se met en musique te faut personne au bateau et l'eau quoi bien boulot ya bien moni boulot moni no sala mission lo ba kitoko le longa bien donc tu ka sola ki stress musala sala ya de ba fano déjà ba sepela na déjà Olanda musuba on appelle la kisirasi abo sala mission te appelle impact te donc si on continue so on est en nza mutayebi bilo saka tansoto ko c'est la ranza me makam Chalange bima ba ma bimisi nzembo kange kin mobimba poto mobimba moyen et que quand il y a des gars parce que ça dans ce moment on a travaillé contre ça qui déjà la bête on a rep ça dit tout batelema tout ça tout teba nzembo net Chalanga presque so me quand on rep nzembo na betara na suka parce que sur la bête liboso ba ya ba yoka ngote pose abangara arobanda ba beti ba fond sur la nzembo na bandi to sambela ba batelemi bien que yo na watala ku mais ko yo kama estreka ya nzembo ngonde za ki na ngokaka po pesa bato ba olanda bana poto partout guya ko yo ka nzembo wana erebima Nzambe no kisa mfula ya malasi esukola mitema ya bamure desi batika kolela lela nanimi nanyokwama wili musheni nanimi nanyokwama Sania yokalo yembo ya bangelu bakoyembe la yo chéri nakoya un jour etolobela motema nanga eza bashoka bolingo okomi kosalela nga enzombo okopani magana tina so buaka kasila oyemba inspiration ne utse pa nzambe te boye utse pa bangelu te donc c'est bon tala bike to telema to sambela batutu batambela wana bloka katrigal mais batutuka poto mona mutu malamu to ndeni Nzambe no kisa mfula ya malasi esukola mitema ya bamure desi batika kolela lela batika kolela lela nanimi nano donc la message nazo pesa wana ya nzembo toyemonga na leader titre lango eza la vie pour la yembi makamusu biso artiste toyemba tato pe salemela nga perasi na rosongo na tshengaka la ndenge nga nzembo omona toyemba la leader ponga ba yembela ngati esenga ke fonga mona yemba leader pa yembi kisombale na suka lango eza gwaya ya l'animation na suka lango la continue poza nzembo ya animateur na komema ngo rumba te la kelango gwaya na suka lango to koti pa Obama diable Tasmanie na bani makomo ya identité pour lelo pe na ndinga kuludimba la et c'est rappelé ma nègre kouludimba systématique et c'est rappelé mon poye oyemba ne ma mo senga omona titre ne peut s'amiter te titre na noza la béron la vie parce que ma solo na yembi kuna ma solo pe que partie na mpenga pe la vie fango et on tire assez président le bagage la vie la pose ba gité à le titre moi pe ça c'est comme la vie déjà bana poto boyoki Obama abi provisoirement titre nzembo ne dans la vie mais na nous a vraiment fixé Obama tozonga no mom kisima boni relation na wana baninga na ba musicien batalaku baninga baninga na ba artiste relation na bino zandeni wa relation nga bien na playboy so kutena ngai lisolo so sali minene nga pela kela nenga minene ne mukile tambola net maslanga Goldberg
Il y a la génération, la palais, bayaka, on est lobby, tous les bouillons, la palais, nous avons la lampe, on a cuisine, mangu. Hollande, il y a le bébé, le bakou, tout est. Il y a des pouces, c'est mon boutou. Avant que les wenge, la soirée, on a passé ma cri. Hollande. Avant que les wenge. Hollande, tout ça doit travailler. Et le guasinga mokonde monotoni na nzoto e mama na bonanga longange yoyo e utande pa na yo e le guasinga mama e le guasinga o donc il y a le bel ninga mabete la ninga mabete mo bino ba mystique bono le bébé oti o bamba le bité ngala le bike botuni nga relation ni nga bike ya le bébé kutu ya tongo. Donc ici, on a repéré ça crie content de travailler. On a mis la salle de l'émission. Tu la salle de l'émission. Il y a ça quand c'est la salle de l'émission. Il y a ça bien tout sur le bien. C'est la mi fini toi la poto. Il va crier et où t'es pas là. Donc yon ne réflexe n'a pas d'ande pas là. Ah, bilo biwa songi. Et ça qui est aussi travailler. Oh yeah, ça qui a bloqué bimisa idée mon la PC ça lié garganso. Et à ça mutura me appelle ça ma crit. Là ma petit super la planète tout en fait. Yo connaît loko. Na suis pas cri. Ma cri peut me super la boire ma cri batu. Togosi là na yo. Pobu o beta boye poani. Na ça cri na GB. Je peux ça comme pomba là na Mirador sera na PDG Michel la dioula puis à ce nom donc les bandes dans la émission boy donc ba pomba ba tema li banda Mirador ba benganga to ko beza mundi buté avantrier obama ndeyo makambu ba buda mundi bula misulanga obama yo ne charge o kasela kisike makambu asiti ela sike yo leki mundibu na leki ete na bike makambu ya mamwa miziki mundibo akoleki nanga tabiso no bete bloga bomba malengo mundibo ala wenge asala fokana nzema yakie kaso bama de abili samboka donc ya par rapport ya miziki mais le loza président babingi président na bana wa kozaki président le blanga loro tena tu rappelles le blanga Roma président Hollande et ça miziki Hollande Obama na lobby kasi ko la président et lobby le côté à sa collègue nanga Hollande à sa président donc il respecte peut-être la président parce que bigaka Hollande puis à sa bon animateur parce que et l'homme a regretté parce que à ce boire ba cri collègue ba tala l'orchestre Hollande pourquoi leader boire ba cri collègue ba tala ko ça ti tala ko yebana te atala ko le te fa lo ba tour c'est cri leader a boire so kanga so la mona so tina kitalagu on va s'appeler c'était bon animateur na seblanenga boire parce que asa animateur benda asa mena bon animateur robino mundibu c'est que yo chomia s'appelle ça côté chomi abora netini no s'appelle sanga Obama kuna yemo robino mundibu bugali beka tende kende osatina mundibu yebu abona ni matata yoma ni matia musuba le garantie la TV bakiteti kindio boy pour comprendre ba le garantie o le garantie kenini Hollande chomia coach na bino nyosoti konza ba animateur coach kangikin na mito coach ya wapi la orchestre na bango to la Kinshasa kine to ba kine yele yoma momo seigneur de angwa lo balanga jour na libusa chetemba abo ba mayo na ko tsholo ba petwa na te Margot bima na ninga systématique kasi foye baka Hollande to mo seigneur to solo na ba désert libusa temba abibana wana na ba lignée basala lignée te Hollande donc coach la radio orchestre la bango pe coach pe l'animation la raté sur pour ça coach auquel la terrasse cassé tout la terrain bondo au komi ba équipe bébé donc coach l'animation à ça la raté te la ina et tout là il est dégagé ulinga kete oh tu l'as vu que Robin Mondibo est bon animateur succès pena ya makasi bama biso to confirmer animateur ya makasi yo zo bo o boye be munene boye animation baby faut vendre ça animation. Robino Mundibu c'était un bon animateur parce que ba crinion c'est bon amanguna c'est Robino Mundibu. Merci Obama, merci vraiment to komi presque na suka ya émission na biso
moi conseil moi mbote mukie na bato baolanda partout bana poto ba pena posa ba yoka Obama na bango de tout le temps et talara Obama soda makasi soda vraiment te confirma déjà bana poto moi mbote moi ba conseil ndé zalara na baningano ba artiste ba musicien lokola yo wa donc salinga bien le boya manga. Donc, conseil Zara qui tolingana autokoti 2019. Barankine ma blog moi et on la tina morote. Donc ba ya ne faut ba ye ba rolo ba faut ba ye ba ke ba mbiaka ba salaka. Tango so negatif fo solo ba fo oye ba fo ngata mola carton Holanda. Avant ba misuba so ba carte. Ponga yi ba ser tono rosati ba Freddy ki banda ba Virginie ki banda ba Mifinito ba nini donc na tambola déjà ma solo sur nenge siko ya ba ser ya ba grand frère Hollande donc photo ye bara ba solo donc numéro dédicace na noua faut la personne na dédicace faut la personne numéro parce que nzembo na yemba ya nzembo ke ono sala pour ça que la dédié na nzembo wana pour batebele bazo benga sinenga bazo solo la leader et aussi matema mbongo bazo loba netika sala pour ça la dédié na nzembo nanga numéro yango yo mututu abenga plus de 143 ya Willy Mouchen 89 50 29 111 89 50 29 111 numéro yango wana so bengi wala pour ça dédicace ou bengi pas de problème ni solo kende qui te retake chef d'orchestre nous sur loba et que comme que ça là parce que après mon conduit donc il y a mais avandawa donc il a pas ça là moto va soutenir en 2018 au batika ingate la mona fait la sous le Miguel na kacha Paris Dadi Mavungu maître Ziko Mayeye Ser la Mifini tout Chantal Tololo fait la Freddy Kibanda petit la Bianco Kibanda basebele ya Willy Moucheni ya on a bois que la générique donc ya on beaucoup tout ça masalanga pisha na kata Turquie donc ya zobunda soldat de la presse ya ke bunda l'orchestre la nenga libanda basebele donc basebele na Luanda balibane magangu ba héritier Fwama felanga Babel Matondo ba chiche mudi ya bantu donc basebele Fisto Malule sala na yoka fita imana isalate bana renaissance bukambetu ya alesima mwasino kuna bayiba kabasi ba ifoto batele poso to tiki kuna ba yibe shiri ko betox ba bukambetu kalambik te 5h30 mon pesa confiance Obama yo animateur na bino donc Boyo à 5h30 pour bina bon sepela message bien ezali kitoko. Merci mingi na balandi émission Kin sur Kin oezaki présenté par la Gloria Nyembo la Cataleya na chaîne na bino moko mltv1.com na pesi batu nyonso tu balandi nga mbote na pesi batu nyonso tu ba soutenir biso mbote pe ba abonner à chaîne MLTV na bosani binote bo umela penza bozala zala kaka na pesi mbote na bébé secret depuis Bruxelles umela ngana benga rayo oza nyonso sans te flatter oza penza ya motema bébé secret bambote belé na bosante Jericho Betox asala rana bima bien na na sima caméra na pesi mbote na bosante Bogard de la presse pe azalaki na ngai so na bosanye seke osazua Bogard de la presse bambote belé partout dans le monde na lingi bino mingi Katale azana rap na bino vous a décidé bo s'abonner plus massivement na chaîne na bino mltv1.com. Ciao. Original.